ata bango ne batonga bayebaki te sikoyo oza danger bayebaki te mpona terrasse terrasse yo koyotonga nga na sepe na gouverner mais etikala boye te fo bayeba longoli mbala moko baklasse yango ndenge esengeli mais so babano longaka etikaka boye mabe batonga kaka tokolaki awa na main ya taba ndako ezalaki te ezalaki ba espace vert et puis ezalaki bien pavé tosukola na mai oyo et puis na ntango elanga tozosala ba roller na basketboard eza bien en tout cas tant que tosalaka makambo il faut tozalaka bato tozalaka banyama te lelo bato bazokondamne l'état ke l'état asali mabe par le contraire asali bien mpo oyo eza nzela ya mai ata bino moko pembeni ya mai eske kotonga mpenza ndako ya immeuble tozo interdire ba construction anarchique bato bazotonga pembeni ya mai ezoleka te bato bazo réduire oyo tobengi lit ya mai bazotonga likolo ya baberge ya rivière biso toye kosala démolition po to récupérer kaka emprise ya l'état. Merci na décision hôtel de ville Azui il y a ko déloger bandeko na biso batongaki na ba espace oyo ezaki approprié pour mailler les cana. Après ba catastrophe elekani il y a eu de pertes humaines biso ba na quartier autant to kolaki awa na main ya taba ndako ezalaki te ezalaki ba espace vert et puis ezalaki bien pavé tosukola na mai oyo et puis na ntango elanga tozosala ba roller na basketboard. Donc c'est une idée très bien to sepeline balongoli yango po et ko faciliter circulation en mai et puis ba inondation o ezoya et kozala un peu et kozala isusuté mais barotika ngo pe boyete to senga ta loi de charge ndeko mibo salité ba tu vas censé ko gérer ba poubelle na bango na ndako ou le ba gérer na ndako ba déverser on na mai. Donc après processus il faut suivre ça là biso ba toi quartier toza malgré tout ça la premier par biso to tia ba to ça soin si ko bango pe quant à eux de revenir encore et par biso to continuer comme ça pour rendre ville la biso plus belle parce que Kinshasa Kala Awa c'était pas comme ça hein? C'était pas comme ça. Aujourd'hui vous-même vous voyez la situation hein? Tous ces déchets. Donc bisomo toza à cause ya marambo. Donc na mambango bisomo ba proprio ya marambo. Donc il faut changer. On les appelle na tina bandeko na toi quartier aux huiles déchets na tu gardes ça chez toi et puis soki ba toi salubrité ba tu peux un petit rien. Ba longo langolé kotika boyeto za na ba situation oyo.
y a des documents, où nous avons adressé à toute cette population qui a dû occuper l'emprise publique de l'État. Il y a une différence entre un domaine privé et un domaine public de l'État. Je recommande à tous les Quinois et les Quinoises qui ont reçu des documents de mise en demeure ou d'avertissement où ils ont occupé l'emprise publique de l'État de pouvoir libérer dans les jours à venir. Parce que c'est une activité qui continue, qui cadre avec le programme du gouverneur Kinshasa et Zobonga. Kinshasa et Zobonga Malobate, ça sera dans les actions. Il y a des instances habilitées aujourd'hui pour pouvoir brandir leurs droits. Nous sommes dans un état de droit. Si les personnes estiment que nous avons lésé leur intimité en touchant des espaces privés, il y a des instances compétentes pour pouvoir juger et donner gain de cause. Pour récupérer Otobengi en prise, il y a l'État. Espace, il y a l'État. Tozo interdire la construction anarchique. Bazo tonga pembeni ya mai ezo lekate. Bazo réduire Otobengi li ya mai, bazo tonga likolo ya ba berge ya rivière. Biso toye kosala démolition pour récupérer kaka en prise ya l'État. Programme Tozo Sala est dans le programme ya gouverneur Daniel Bumba Lubaki à Kinshasa et Zobonga. Tooti koloba awa Kinshasa ekobonga na malobate ekobonga na misala. Donc to leki na action parce que ba o moni awa population ya Ngaliema ya Mapenza to prévenant ki bango depuis novembre 2024. To yaki na campagne moko ya curage awa. To saki curage awa bat ba monaki to longola ki salité maizonga ki pembe mais ba boaki lisusu fulu parce que ba tongi pembeni ya mai. Donc ça tout ça là to récupérer espace ya l'État pe ko pesa bango toli ke okoki ko tonga te okoki ko somba te esika mai ezali okoki ko somba te esika ra ezoleka okoki ko somba te esika parking ezali espace à l'État etika espace à l'État bisika za ebele isika za ebele bako kene ko somba mais espace à l'État campagne to bandi et osuka arate bon mona ki biso mikoleleka ki tozalaki na ko récupérer en prise ferroviaire ya Onatra to banyango na magasin Kitambo na Nguma tina Tabora espace nyonso wana par rapport à plan cadastral eza Onatra to récupérer kango to sala ki pe misala ebele na niveau ya Barumbu na rond point o ba mesani ko benga bimola eza espace à l'État mutako occuper ngote o to sala eza o ba kino botindi biso à travers gouverneur à récupérer bisika oyo batu bazotonga na ndenge longo banité toko balukate pour tous en cas d'état de droit. Soki mutu amonaki kazwaki document oyo bapesaka mutu titre, le titre foncier ezalaka historique et banaka quelque part ezalaka elongwe awa et banaki na morcellement na arrêté à ministre morcellement et KI et comme certificat d'enregistrement ce côté qui échangé il faut pas remonter historique pas comprendre na tekelaki bango l'action auto-menée na Onatra to menango tozalaki na DG à Onatra le numéro 1 de l'Onatra, Olobaki Oyebike, à Sombake Panabiso Onatra, Aya Awa à se présenter parce que Nazawana, te démolir en conformité à l'instruction au gouverneur et puis la décision et la comité de gestion et Onatra pour nous récupérer l'espace ferroviaire. Donc, tout dans l'état de droit, les gens qui sont lésés, qui sont dans l'instance appropriée et Zali, pour nous lakisa, Nengenini ba Sombaki, pe Nengenini ba Buki Bango. L'état d'air au Kabola, dans Makambouana.
ont circulé, ou train, les chemins de fer, ils ont un problème, il y a financement, Bakaboli gare. C'est une question sur ce moment où on a un bon gare Bakaboli, puis Mouta a un bongo, ou a un maïle, ou la gare, et puis qui a assumé dans ma gare. Est-ce que ça va? So, au moment où on a un bon ça biso, Bateki gare, Bakaboli, comme ma belle, Batoua, tout ça, c'est complice. Pour nous, ils sont des complices. On te le dit. Pour embouteiller ici à Nambogo, il faut un transport de masse. Pour un transport de masse, tu comptes pendant on attrape, pour une voie ferrée, pour tout le monde pour embouteillage. Donc, il y a une chose de son contraire à la fois. Il faut accompagner ce genre de presse, pour accompagner les actions. Bon, ça va tout qui, tu as ambitieux de sauter, tu as ambitieux de sauter. Tu as un complice à la boucle de zone. Par exemple, il y a un travail, Bakoufa, mais tu as devant la responsabilité, malgré que Bakoufa. Ils ont laissé des biens, ceux qui ont réclamé un bon Nabango, tu as bien Bakoufa, tu as fait ça Nabango, pour ne pas dédommager Bango. Pour le peuple comprendre que Makambo changé. Il faut que la ville, si on ville, il faut qu'on ait action. Et Bélé a l'obésité. Naïbi que l'État sera l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Naïbi bien au maire, ça va battre avertissement pendant même une année. Ou soit 4 mois, ou 2 mois. Bah déménager biloko na bango bien. Bah yeka lobby les 7, les 6, les 7 ou les 8 que te bolongo la biloko. Finalement, bato ba bongisi ba bongo mina no bien te. To kende wapi papa. Est-ce que biloko bongo? To boite l'État il faut bongisa. Chine va eko machine penza et bandaka nde bongo. Na boite l'État il faut bongisa mais boye brisquement boye bolongo la boye ba ndako abatu biloko abatu. Boye bina no retoza na passe. Tout ça n'a pas si à Koleka. Tala no banzela pesa na no bienté. Est-ce que bisika ko bongisa za te kaka mayo empêcher batu na nini? Ezana bisika empêcher, oyo bongaki te bino bo bongisa. Mais awa net parti oyo boy. E bongaki na no bolongola matiti na kati. Awa empêchement ezate. Ndenge muto atuminda kuna katikati mai bepona yo eza malamu. Eza malamu te. Ye aibi. Aibi mwandambo a parti ya mai. L'État siko tawana ya banda kotonga. Yo zalaki wapi? Ozaki wapi po ya kosala bilokwana. Mais siko ye brisquement mutu sans idée timo tozo tonga yo zalaki olobi te. Omoni te keza mabe papa. Toza l'État contrôlera. Toza l'État contrôlera te. Yo donc ozaka ka mutu soko yo maloba nde oye kosala. Banzela ezebele pe bukana na kati ya banzela. Tolobeli yango ba transport yango wana. Ba transport yango wana. Tina lelo boloba ke to telemeli transport motaiza na boye boye. Bo telemela ngo ti simba pété. Bon mona teke bo batu msuba ko kufa. Tozana na perte ya batu. Bino bolingi kaka buba accès sur perte ya batu lisu.
makambo l'État osala. L'État tirera l'État. Au troisième fois. Trois baso bayaki ba saboter. Yami baye ba saboter au troisième fois. Ata bango ne ba tonga baye ba kite siko za danger. Baye ba kite. On a terrasse. Terrasse yo ko tonga. Lokola mbongo eleki bango ebele place nyoso za place osomba te. Bato bazo kufa. Bango bazo somba katina ba terrasse. Tango tongi place mabe ezosa ba inondation ba ya ba kolongola yo. Oui, ngana CP na gouverner mais etika la beauté. Faut baye ba longoli mbala moko ba classe ngo ndenge esengeli mais so ba longa etika ka boye. Mabe ba tonga kaka. Tango longoli boye ba longoli mbala moko ba ranger te mo propre libela. Azosala malamu. Makamna asa eza malamu. Atika ndeka boye te. Aya kolonga na ba salité. Ko buka boye bien. C'est là.
eza bien en tout cas tant que tosalaka makambo il faut tozalaka bato tozalaka banyama te lelo bato bazo condamner l'état que l'état asali mabe par le contraire asali bien po oyo eza nzela ya maiselo histoire biso tobotami na quartier toyebi quartier bien après avertissement ebandi lelo te ngana eza banda 2020 baavertissement plutôt na excusez baavertissement na rai après ti baye kokota boye ndeko na nga congolais mpangi ndugu atabino moko pembeni ya mai est-ce que kotonga penza ndako immeuble tokende pa tosala fanatisme te ke mutamba boye na boye toboya makambo wana tokela na travers nanu biso moko na ba congolais ki fanatisme te ofati mutamba kingana est-ce que mutako tonga pembeni na mai na nzela mai est-ce que mutako tonga courage baza courage baluka koteba mbudi biso to matata koteba mbudi koteba seleza yango polele wa peza to finalement ka isika moko te batika zela mai ezala polele gouvernement asala musala nae merci ndeko nanga eza bouché bakanisa yango ezaka libulu mpona remplir ngo babwaka bafulu ekendaka sadike avec deme ekendaka silo belokalizaki bapeti na biso ya carré oyo babetaka babrike batie bango wana ebloqué sortir avec compliqué donc le premier travail même ce tosalini ekuna na songe awa cause ezali tomona bato baya awa liboso ezaki Delphin pas vrai Delphin akufaki baya bakata parti ndambo batonga kuna na se balobi ese sika na bango batongi bakwesa mai deuxième moto ayeroya alobi yepe place bapesi atongi mai nyonso akwese talaka mai ndenge atongi boye akangi mai ya noir tozango na jaune yeyaka aiza lokwa bassin panzani après mai sa nini ekei mai za place okete mai ezonga retour na mapango bato bakufa toza a moiti yango toloba kaka chef de l'état sa musala naye soko tali awa wa bato bakufa babibembe eleka bazo babimbe na mai bala bazo kufa pona nini mai bakwesang tango belge batikaki alokwa bassin eya ya mai ebaluki après eke fleuve mais lelo bakomisango ya bango bakangango mapango tala ba étage batongi ba mapango likolo ya mai